kopesa sete na martote po batonga arche kopesa se maloba jacobeneza u mawela lopango te mawela se maloba ebimi epai ya tata maloba na yo yango nazali kondima polobi na ngai ekoma ya koboma. Tu respires bien. Hein? Tu respires bien. Non, je disais quoi? On dit quoi? Voilà. Quoi là? Moi, ah, chaleur. Kishasa. Chaleur. Kishasa moi na rande. Wudu na ragi on dirait gouvernement na biso. On nga ba sangisa maele na Brazzaville. Batia ventilateur. Ouais pour la deux pays. Ah, c'est quoi ça? Né na mboko te ko c'est quoi ça te? Moi mboka mo boye bazalaka. Butu. Ba création comme moi na bango moko. Non mboka na te. Beta le cho mona. Eza mboka mwana mukika ka. Na mboka la mo ebimaka te. Oh. Ce que pose moi ba créer moi recréer. Ba la kamina tongo pokwa butu. So moni babita mboka wana couleur na bango. On est makale ziki na moto. Ok. On est bizika. Bon, là tu m'as tellement manqué. Et avec ça mboka mususu bana tongo tipo quoi. Butu la kateka moi. Si tu connais beaucoup hein. Oh maman. Ngai na la mutamaele. Na pa na si ba pesa mutute. Ndelo na musika. Je te dis maman. Moi je te trouve pas. Moi à l'époque j'ai fait premier ministre na Burkina Faso. Hein? Oui. Tu viens de là? Oui. Et encore pour ton information, j'ai fait 3e directeur général à RVA. 87-86. Coca maman c'est sérieux. Et j'ai fait première pilote. Exaïe. Quand on va salir, on va faire Exaïe. Pilote à Liboso. On va salir rodage. Allez, quand on rodage, Exaïe, alors on dit que étant bien. Et vous avez dit que la pilote allait. Qui ne a famille, Patrick a battu sous pilote. Mais vous avez Liboso dans le Exaïe. Et j'ai fait 2e commandant de Massoua Kokolo. Massoua est dans la Kishasa, Kisangani. Et encore, moi, les sous, on dit maté. J'ai fait 2e bourgmestre. Il y a combien d'angaliem? Ouais, c'est vrai. J'ai fait 3e directeur général. 3e directeur général. Il y a société au Jeffrey. Hôtel Mémiling. Nous pas mon ami. Quand on a chité, l'État était Mémiling. Mais elle n'est pas là. C'est vrai ça. Oui. Même maintenant, il y a stade de Martin. Donc je crois papa aussi sera heureux. Maintenant, au Tala, qui au Koutelanga, Nzambe Mouta, Tinda Kabite. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai vraiment une très bonne nouvelle. Je l'ai remarqué là-bas à Dubaï quand je t'ai Natala groupe na te nouvelle génération ya papa Oki. Natala ngote. J'ai remarqué cette nouvelle quand j'étais à Dubaï. Ah, Dubaï. Et je suis grosse. C'est pour cela je. Je voulais dire que je porte la grossesse et c'est une très bonne nouvelle pour moi de te le dire déjà. Et ça sera vraiment bien et je serai tellement heureuse de te voir venir chez nous. Moi, je suis français. Français, non, je disais que je porte ta grossesse. Quoi? On dit quoi là, na là? Quoi? Tu viens chez nous, au monde à Bandeko, c'est ce que j'allais dire.
Oui. Hey! Mais c'est quoi? C'est maîtrisé. Christ. Chérie, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Continue, maman, continue. Je sais que tu seras heureux, oui, je sais, mais tu ne peux pas pleurer comme ça. Hey! Hey! Si à mon mari tient un point, quand tu as vu qu'il était bon, il a été. D'ailleurs, ça va tout mingi. Si à moi, na mon mari tient un point, quand tu as vu qu'il était bon, l'homme il a eu au cas, moi. Hey! Bateka point la vie là. Eh, bateka virgule. Son développement confond de maman à tel point. Hey! Hey! Ambulance. Hey! Ah, maman tika maman. Tika c'est non. La rose. Na tout quand la carte va c'est quand ngaya. On bi on se bongate, en mettant que liboso te. On la bongate te. Hey! Yeah! Ah, je savais vraiment que tu seras heureux, je savais. Tu vois, c'est ça. Donc, tu peux donc, tout est là. Et celui qui a c'est que dans la salle modéo, il y a un peu. Ah, ok, le grand frère que tu dis. Ok. Donc, il va tout voir que je porte ta grossesse. Vraiment? Ouais. Hey! Mais il y a des gens qui te regardent. Maman, là, il y a qui peut battre. Et c'est nous. Hein? Mais moi, je suis mongo. Chez nous, on ne danse pas comme ça. Yamode, ngai na mona gayo, zalola. Tata nanga, maman nanga, koko nanga. Oui, évidemment. Grand sœur nanga, grand frère nanga, papa tika ki omuke. tante nanga, okoli na maboko nanga. tante nanga, na tatu nanga, na tutu nanga. Oui, naza pe tutu na yo. Etake oncle. Omoni kamunyozo suika sango moko ye mutali boso na mona na peta solo eza yo. Ouais, soki nga to betela na. Moi macho tuka inga ya ambulance yo si mwasi kitoko boye. Wapi? Ayo ti ada mwana ya mutambongo. Oya boye wana. La Rose. Wage na ba voyage. Comment les la rose? La Rose. Wage na ba voyage. Oyo nazo ya boye. Kana tongo mukana na timbia. Gado simbia. Abi singa bike. Tata bango ba yokani na famille. Bozia tapo tata bango beta mala kaka. Moko te. Tata bango beta mala misatu. Siko ata mutema mingi epala. Ta fille. Epa mwasi nanga. Ata mutema epana ye. Ndajuko tata bango tata bite. Mutu nino suki la tata. Nakoti. Bokonzi. Tela kotikela ye bozwi. Nde tata atali aponi kaka. Yo. De la Rose. Ya mwenye nga za boyo ke naza mwenye. Nga o sobo e bozo toma ye. Nda aponi kila la Rose. Bokonzi. Kwa mbongo. So la Rose ko lo wa mbali nega nga. Ndele na tongo e o solanga. Ke mkono mono bozunyo so tata bango ya moya. Na signé na kende samedi bala sangai babiloko oyo bangi tikela na mbongo oyo bangi tika po so tata bango azatana na okina ba so tata bango azate ngande na komi mokonzi po la Rose a moti nanga Mais où grossesse? Richesse aita bien elle a les pamboli anima ambulance au moins il va tout que tu as le au comme responsable
nga kama respecté ba briske boy donc ba pesi au grossesse ya briske na te préparé te na bongami te donc ya mbala kata mais to nginditi yango yali ah ata mwana kizenga za kaka mwana merde ba pesi au grossesse donc d'abord il faut samedi c'est donc que ne ba l'accent ngonyo na signé na comme tambon donc samedi donc samedi faut qu'il n'est pas là-bas au signé ba pesi au grossesse tani na pambami hey hey ngai ibakuni to petit na mwe ba tambongo bandu na bola boy na mvia ka nzambe sona mukolo moko na mbongo na nyoko la bazangi siko zela ngala chocho zela donde zaboué samedi to qu'il n'est pas là-bas voilà samedi oyo voilà on va pesa biso hey na mirage mutambongo babola bo kiba deja mona moso ya boy la waji ka mosika mona na mosika moko kaga ojo na oya boy ko ye wana hey na mirage mutambongo babola bo kiba deja sasa c'est que yo nanga to saka mutu moko nako botola mapango ya bato ambulance ngano to zelo ko moko yani eloko nini camion bon ayo aluka moyena na sukola po 3 ans yango na sukola te na ma sukola pona na propre samedi otosanga te na panza sango na benga famille ya mama na yo na famille na ngai baya ebile akombo akompaninga nga na mwana yipo to te babandeko pele kama munene to te babandeko na ba direction nyonso amila ta papa ngai na yo nza papa moko mama na yo na mama na ngai baza ba mama bo moko bibale mama mbale kasi papa boti na mama musu boti pe na mama musu ya ne wana mpona benga famille na ya kote pe ya mama ngai ba te donc mama la bino na mama biso ba bambanda ti bon te ba boye po ani yo mwana mbanda nga bon na sepeli nde boyambi biso ngai yaya na ambulance logiquement mais na komala papa na ye na zwaki ye moke donc papa na mama bakufi ok grand frère na ye en tout cas on était où ils ont la famille oyo et puis sérieux en tout cas vous avez famille moko sérieuse na zana esengo ya kokota na famille na bino toyebana tokolisa relation totikala bomo moko tomonaki mokanda oyo mwana bino la rose apesaki ya biso ambulance nani otika papa lo et poiso café mi yo ndemo lo bolo banere te ok et nazo ok en tout cas ngai kaka na ko représenter famille vous avez laissé ngo te ko pesi biso mais esengo moko tozana ngo ya kosakana te tomoni bukanda ndenge bondimi opesa biso bomengo richesse noko pardon na ramtima mpuse na ko kabongo biso na biso nga ya katina nzoto noko toke pona na zoka dia kanda pona action na ko kanda noko toke surtout ndenge bolobi kopesi biso bomengo lokola mwana biso azo ndima mwana bino ya mwasi la rose alobi kopesi biso bomengo bon apesi ambulance bomengo surtout esika ya grossesse ndenge bopesi biso yango eza richesse moko oyo du jamais vu moto nyonso arrivaka na vie azala na grossesse ou grossesse eza mbongo oyo ya suka te me bondimi bopartage ngo na biso na kokolimbisa nga moke grand frère boyoka ngo esengo ndenge akomisie na grossesse
Donc il y a ça on encore. Coach et grossesse, ça on encore. Il y a mais vous parlez des non, béto sérieusement. Il y a un petit peu. Non, béto sérieusement. C'est déjà des bêtises. La personne sous ma la personne sous ma c'était na pesi souté. Nous sommes souvent on réagit maintenant. Papa, toujours la grossesse. Yo oya na bato ya bozo baba tu ça la télé comme ça. Yo cheze. Papa, yo babutu. Yo kanga. Hein? Yo kadima. Somba kinya. Ataka di babutu sur côté so ba pe. Ayo ko Yo tia somba kinya. Papa, na joli ngana. Oh no go. Mwana na bino leki na yo. Achele na ngazimi. Eh, yaka na. Eza grossesse to c'est. non, na mulai. Ah, nani? La rose ici. Ça mobala. Tala mobali. Alors mutumo akoya ki lokwa mutumo mutuna. Na et puis nous sommes bosser match qui bobima te. So bon mettre ça ka ba fati bobima te. Yabi sibino. Kata pena wana. To sura makata. Nous expliquer ta famille. Yabi ça ba mwana bino. Et ça va on il faut que ça ba monde. Ah, papa na oteka. Osalini. Toto ya kutu mbangu to na chef na mama. Osalini. Mais il aujourd'hui ils ont zéro. Ils ont dit que c'est des richesses. Et ils ont dit que zéro. Faut to confirmer zéro. Est-ce que botangi lettre na boyina? C'était au poto di c'était. Pesa mbongo to. Et puis forme que OK na bino siko. Le wa bino wa bololé. Lola sa bino ke biso to wa bololé o le kabino. Oh yamade. Soko to yamade abeno c'est là. Osani na ko simisa famille lo touche. Yandi bango simisa biso. Na kale ola sibo ka boya na bota mo na 4 défauts. Yo mono sa 1500 défauts. Akuki, akoka, asubaba, anakufi na monde. Bon, yo bana sa boko sa la boko. Yo bana hawa. Bino babo bino na kata mfano simo pesa wa pesa mbona mfano. Papa, parce que biso biso tuzana ko pour la service. C'est au sala bisa ni sa na la kwa mna la. Mama, so ko boy qui la salle visite. Ni. Boka bila mwana za. Ok. Na ramtima mkuse na wako kabodi.